toujours vivre le Bien TV, Billy le Kamalo Bana Ebele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bandeko balandi ya DMTV, le loli surtout un sujet concernant insécurité alimentaire en RDC, insécurité alimentaire où ils ont qui est de plus en plus mabé, c'est de plus en plus grave suite d'une part aussi na ba conflit armé surtout na est mboka na biso bozomo na batondenge bakimaka moindre masase beti boye bakangi bisaka na bango bakei kaka na ba vélo na bango na ba moyen de bord parfois ba misusu bazaka na moi courage à komema ntaba amemi ntaba pe na fuite na ye. Mais donc vous voyez les gens sont en insécurité alimentaire, ban na penza bazan insécurité alimentaire, ba chiffre bimaki et plus de 800 000 ban na penza na RDC baza ba kozala na éperdement surtout na 2022 oyo. Donc vous voyez sujet wana ezali un peu contraster un peu avec la réalité du pays, un pays où ils allient, donc les pays où tous un niveau moko ya maille belé, vous savez nous avons des fleuves, des rivières, des lacs, bah grands lacs, ils qu'on parle de pays des grands lacs, il y a RDC dedans. So total bah lac Tumba nabiso, bah lac Maïndombe nabiso, bah lac Kilikili. Eh ben, la RDC n'a pas besoin d'eau. Mais, les gens souffrent de manque d'eau. Ma maillot, tout ça, ils allaient peut-être potable été, ils allaient, vous savez, nous sommes dans les tropiques, hein, dans les tropiques. Souvent, bah, microbes, bah, proliféraka, bah, colaka un peu plus facilement parce que le climat est chaud et puis, bah, tu vois, bah, microbes, bah, souvent, bah, na climat, mon repère, ça, quand même, moi tempéré, moi ma limité parce que c'est difficile que ma microbe survivre dans ma température inférieure, ma température peut-être ma pôle nord wana et aux allemands pas si vous trouvez ma microbe. D'ailleurs vous savez même que ma protéger dans le laboratoire, bah, protéger comme sous par le froid. On a par le froid, mais on va conserver encore par le froid et que la chaleur et matisara ba moustete, ba botara ba makina bango na ba balé na ba maille na ba flaque d'eau, boyebi kaka soki ngungi alandaka souvent couleur ya noir, il faut le savoir. C'est pas pour rien que ba sango na biso à l'époque hein ba colombel jona ba sango bazangi kolata ba sotani ya pembe ba mamelo bazako data ba sotani ya pembe d'une part parce que couleur ya pembe wana ezali pona moi hein tu vois couleur ya pembe ezali ils ont protégé plus pour na moi que couleur ya noir. La couleur à noir et absorbe la chaleur. Biso sikoyo, le pour la biso le goza mwindu, to mesana ko absorber moi ya wana to ça na moins de danger par rapport il y a ba cancer de peau, ba nini tout ça ba coup de soleil ndenge ba mindele, ba mona makamuna bango na nini. Pendant période ya été. Donc voilà. Alors na ba pneu par exemple ba pneu na biso ka ya ba mituka ta ombule no kaka bomonaka lokwa pneu za noir moi mai ekoti na kati ya pneu wana ba ngungi ba ya robota ba maki ya bango na ba mai wana botala bien bo vérifier bomona ke bo pesa nga raison et c'est comme moi flaque de ezali ba nini ba insecte wana ba ya reprendre makina bango. Donc nous avons beaucoup d'eau, nous avons ba terre fertile moko ko sakanate parce que même ba cendre parce que so boyebi ba to ba sala ka bilanga ba utilisera souvent ba poussière ou ba makala wana ba nini ba cendre wana ezrandaka mabili fertile. Or biso na ba goma wana na ba volcan ba nini ba cendre wana iranda déjà mabili wana tellement fertile. Tout ça mabili fertile, tout ça na ba maï, mais pourquoi les gens meurent de faim?
ma conséquence mosusu ezali à cause ya ba tracasserie. Je vous ai dit parce que na loba qui on a sujet mosusu ba tracasserie oyo ba producteur ba kuta na kangonda ba nzela na ba fleuve ba nini pona ko acheminer ba bien na bango population elia tango bango baso subi ba tracasserie wana tango baso futa ba taxe kili avant même d'arriver au lieu ici ka ba koteka ba biloko na bango ba marché ba nini ya wana prison mata tango prison mata ba to baso so capable ya kosomba biloko te. Et voilà comment on se retrouve dans l'insécurité alimentaire. Voilà. Le pays est grand, mais le sujet à l'élo. Donc, il faut l'accepter quand même parce que DMTV, ils ont se basé vraiment na ils ont des ce qu'on a bitou 400 quand déjà au monde qui biso na DMTV to kenaki na ba Équateur na ba voyage to voyager na ba baleinière ba nini c'est quoi DMTV et ezali na Menkao DMTV et ezali na plateau de Bateke pour filmer qui par hasard maman moko boye azaki na moi maman nyoko na ye asaka ba bike dîner ba nini maman ngo par hasard akenaki na plateau de Bateke a sombi ya buki moi ba pondo na ye aye nango bino mobola na bilili en tout cas na opesa bino déjà revoir mes vidéos tout ça yango dans les buts ya relaxa Bateke. C'est pas la nourriture, ce n'est pas ba nini ils ont manqué na mboka eloko ezande toujours lobelande ba tracasserie eleki ebele. Bon, on a fait vidéo mososo toujours qu'on a un plateau de Bateke ni moi bilanga moko ya ba oranger ça nango wana à l'abandon moto qui prend ngote tellement que bazali na abondance ya ba fruits bazali na abondance ya ba makemba bango bazaka na problème na bango siko izaka kaka mbongo penza en liquide boye pour kosomba peut-être ba kisi pour na ko ba fourniture scolaire ya bana kufuta ba minerval mais pour la nourriture bazana nango mais vous avez que ils ont ça là contraste par rapport il y a un bilan où il va se dresser sur insécurité alimentaire en RDC, mais il y a des coins où les gens n'ont jamais été en insécurité alimentaire, je vous jure. Il y a des coins en RDC dans l'Équateur où on n'a jamais battu en insécurité alimentaire. Mais le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe dans les coins où il y a rébellion, c'est là que évidemment l'insécurité alimentaire est aux ala. En tout cas, merci, la possibilité déjà, merci Bolanda moi. La séquence OYO, ils ont toujours la réflexion, surtout la DMTV, la DMTV est là pour aussi donner l'information, mais aussi pour la réflexion, pour vous encourager, toujours encourager dans ce sujet, pour ça, bilanga, pour ça, l'élevage, le temps, il y a ma bézoya, en tout cas, mon pépé ma bézoya, vous à la prudence, vous sommes moi, bien, na yo, bandi moi, élevage, na yo, moi, bilanga, na yo, en tout cas, ça serait une très bonne chose. Et vous mettez déjà en sécurité, yona, libota, na yo, botika, malamu, si vous savez, dans ce jeu, vous partagez, en gros, vous likez, vous activez surtout, moi, cloche, hein, ngongo, il y a une notification, et vous permet de bien beaucoup sauter parce que je te proposais bien dans la DMTV. Merci beaucoup Malam. Oh, Pondo outil plateau. Pondo outil plateau. Siko mama yaki na mandambu Pondo yo eza pondo ya fresh. Outil plateau bateke. Ah, so atekela bakinya o basepeli yango. Bateke ndenge zo pesa pondo. Pondo yo kitoko. O na ye kaka na memi muke. Na ye nango. Oyaki nango ya kolia ale bato azolela otekela ta bato ndambu. Balia tana loso pongala jese. Tala pondo ndenge zobima na mboka na biso à l'aise. Pondo nde pondo. Donc ozemera o créer kaka moi mupika ya muke atekela bato balia. Tala pondo. Plateau de Bateke nde makambo. Moi nazwi moi mupiko moko balia na palais. Donc bato sombi donc pondo nde makambo. Mamu tete la zolemba te. La zolemba te ko sala pondo. Sala pondo. Fresh. Sala fresh. Buka lelo lia lelo. Tala kasa. Buka lelo lia lelo. Mama mutete la. Oh na loso. Tala fui eteli. Ezo kweya mutakoli bazo kupela ka centre vital ande fui tela ekwe tala fruit
eteli nango na nzete donc natelemi kaka kotelema donc je nakoki kobuka tala bacondition donc banéglige même na fruit yango tala fruit abuka yango amemela ata bana bafruit tala orange ndenge sambo eta ndenge kwei o kaka Kinshasa olingi kaka ozala pembeni ya yolo bandal tala nature bato nde bazokovivre à l'aise tala nzete makemba bitabe tala vie tala foye wana azobuka orange atelemi kaka ezokweya c'est ça la vie donc tala orange mbuma yango tala babuki mbuma donc à quelques kilomètres ya Kinshasa na plateau awa tala bato ndenge baza kovivre condition omati même pas na nzete, ça sert même pas omata na nzete obuka malala donc selon goût na yo ezokwei nango donc soki oza na mwa mutuka na yo okoki kobuki otie okoki koteka donc les gens mangent ici très bien dans la nsima kuna pondu na pondu bato baloni c'est ça la vie awa okoki kotia mwa obokola mwa mabata na ye c'est ça la vie tala sorte ya bananier asoyo tala ndenge eza mokuse donc la bananier ya mokuse tellement que okoki kobuka kaka na maboko on a richesse ya Congo